Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de réussite. Alina kanabundela kailo kola bébé et moi. Et qu'il a monnaie na pesa kinga ngumia suayeteo. Parce que nzoto na ye pete lo kola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour bandeko, nyonso tu bozana biso elongo sur Diamant Noir TV. Lelo, tozana invité na biso le président de l'UDPS Île-de-France pour na mituna tozana ngo concernant ezali la RDC. Et dit nos images, ba image pour Tosola elongo na président Chim. Bonjour président Chim, bonne santé na vous. Bonjour maman Gisele Umba, santé c'est que savoir moi. Bon. Surtout na tunité surtout pour na ezali accident au wuti kokuta na ngona Kinshasa. Bon, merci maman Gisele. Bon, ezalaki makasi les RCC l'équipe. Bon, nous avons besoin na biso parce que yebike ba cause auto qui nous défendre na mboka ezali ba cause moko juste et puis noble. Nous avons bikisi biso, nous avons lingi biso, donc c'est le kinango. Donc nous avons une étape à l'éducation. Et on va pour la passion, pour l'amour, on est le qui est dans la makamouke, mais le combat continue. Ah, les makamouke mais de to moni penato banga ki to yo ki to binini kaka. Vraiment et sali moi matoi ko banga ko. On est soldat, ce que dimi ko na front. Vous allez sous les drapeaux. Il faut qu'un jour on se retrouve na front. Et tant que vous en a front, ce que vous en a ko banga bon, au sein de l'autre côté. Donc effectivement, il faut que Kotakaye moko front, on a Kotaki, on a front. Déjà les caméras par rapport à front. Et c'est heureusement la bimi, au moins la bimi. Vraiment bimi déjà ils ont bien bonne santé, vous avez déjà bonne santé. Bon, on est à divers côtés sur la émission. Torozanga te kozonga wana pona kotuna. Présent Chim tolobi torope misote directement tozo banda lelo komona oezali Kagame oyo bino boyambaki nga baki na ope misote. Question bala moko. Oyo bino boyambaki na RDC yende lelo na ba oezali ba M23 baza ko massacrer oezali ko sala ba atrocité na este ya mboka na biso. Nini oyo ko ikoloba na likambo nyonso to wana. Merci beaucoup maman Gisele. Bon, on le dit bien, président Kagame, oyo biso to yambaki. Bon, je crois l'atrocité ils ont sévi dans mboka na biso les bandits bandakala. Les bandits bandakala et ko se manifester na 94 l'ère RPR les acquis mouvement rebelle à Kagame bah ko ça la coup d'état na bango bah ko accéder na pouvoir na kati ya mboka Rwanda et en face na bango il fallait qu'il babenga na auto bengi bande ko na biso ba auto la plupart oyo baza identifié comme des FDLR pendant wana parce que je me souviens bien même vers les années 83 Kasindi ezali mboka na biso ezali à quelques kilomètres na Uganda ils ont déjà décrété zone rouge oyo na bao ba yebité na génération zoya sika faut ba évacuer to perda ba mampinga na biso ebele oyo ya sarma parce que makambo ne bandakala donc c'est une guerre oyo ils ont d'abord ba guerre ya intérêt et que si ma ba guerre wana il y a autobengi ba multinationale. Alors au moni ba salle besoin oyo Kagame azo sala lelo et il faut biso peut reconnaître que et salamaka na l'air na biso na tango ya maréchal Mobutu tango azo ko kamba auto za ko benga CPGL et sur conseil mingi ya Kondo papa na biso Ngwanda honoré voilà pourquoi tu vas comprendre kate pona nini ngai Chim natikala kondima papa wana te tinna ndenge ya kufi parce que même biso na nzela moko mabe makasi
o ba yebi ke mokolo oyo avion ya ba deux présidents ya Rwanda na Burundi ezokende kopanzana ba uta na Guadeloupe fa ba voyager na basi na bango mais basi na bango ba voyager te ba kitsa ba zongisa bango na tarmac na soki na parenthèse pour wana ezali solo mususu donc tango zali moko tenga pe na bona nga kokata odi poto na papa ngwanda oyo lobi asala bona papa Tshisekedi oyo aboya ka Kagame me bino boyamba ki Kagame nani asali mabekole papa Tshisekedi aboya Kagame te oh aboya Kagame bazolanda mais oui Kagame boye en tant que président ya mboka ayebisaka yeke ba aventure na ye oyo lelo oyo to découvrir parce que Erwan ezaki ba soupçon ba aventure na ye oyo azolinga kosala pona Congo à se détromper. Mais différence ni les alliés un jour Rwanda et quoi avancer ka dempa na Congo. Ayebisaka yango. Mais voilà mais le lobby voyambi. Différence des années. Différence des alliés que tango za ko kamba mboka. Il faut koyeba ke mboka na biso Congo ezali entouré na ba voisins. Nous devons entretenir ba benga ka politique de bon voisinage. Na bato ba sa mabe. Avant ya koyeba est-ce que yo yeba ke Kagame mtoza osala mabe mais puis sauf tant Félix a ebisi biso ngoye moko tango a lobby oui, oui. Ça veut dire Félix andimi le président de la République ye moko lobby Félix nengozo mona ye personne physique azali institution bien sûr que si mutazali garant ya ba institution ye mutalobi na biso photo ndi avant institution président de la République voilà et le baké Kagame azali sima ya ba M23 oui c'est parce que la sécurité ya mboka na biso et tient à disposition na ye ba élément nyoso avec des preuves à l'appui voilà oyo mutu moko te atikala ko sailango banda bitumba ne banda bien que na biso ba congolais ezaka na mitu na biso parce que comprendre te ba tongo baza ko utaka côté wana bazo utaka côté wana bazo utaka côté wana donc oui pona kozonga Nalikambo to bien aux diplomates il faut koyeba ko komisa mututi na suka na bato ba yebi président Félix te ya komisa na bato na suka obandi buzoba na yo ti oyo simbi makala moto yo moko ndenge Kagame ah do papa ndako otika bana bazozika bana bazokufa bazobana bitumba wana soko yebi cheminema ya bitumba wana oui et bande kala mais il doit président marambo changer yeba nano autre tanga kondo papa Etienne Tshisekedi soki andima ou engagé IDP stock na dialogue inter congolais na Sun City oui ezalaki parce que soki tokenda kité soki hier akenda kité soki IDP sekenda kité mboka wana linga ekabwana déjà parce que RCD na gouvernement ya Kigali ba komaki déjà RCD Goma côté msusu monaki ke MLC na gouvernement ya Uganda ba komaki makasi alors pona ko sauver mais tango akendaki komona Kagame po akendaka komona Kagame bona nani papa Tshisekedi l'air à lobibo OK lokola makambo zo poser problème ezali makambo ya minorité oyo bazo se sentir discriminé na kati ya Congo oyo bazali protégé parce que na papa Etienne ayebaki bazaki protégé par le Rwanda ndake koyebisa ya lobi itinda bandeko na biso wana oyo bazo mibenga ba Congolais baya esika biso ba Congolais tozokende kosangana tosolola makambo ya Congo po to protéger to batela unité na intégrité ya mboka na biso omoni déjà diplomatie wana papa Etienne alakisi yango nde lelo tozana tête ya mboka un fin diplomate oyo ngana za ko kama komona que un secrétaire national adjoint à parti politique mo bazo ko recevoir na ba chef de l'état na mona en tout cas na tikala komona ngo mingi te fin diplomate wana ye albimbo soki boye akowangana il faut toujours et quoi un peu il faut que zoye likolo fufu le Kagame bazue likolo fufu et puis voilà alors si ndenge yemoko président de la République a benga ki frère nangezaki juste c'est pas zoye likolo fufu diplomatie parce que normalement nous sommes des frères nous peuple congolais na peuple rwandais nous sommes des frères mais il y a une mauvaise politique oyo ya Kagame azo pratiquer o ba rwandais mutu sebele ba osepela na yete ndenge biso ba congolais toza ko sepela na politique ya Maréchal Mobutu te par rapport ya gestion na ya CPGL ndenge pe to sepela pe lelo te na ndenge Félix azo travailler
pareil. Expliquer aux autres c'est pelaté nini. Toi c'est pelaté pour peuple congolais un peuple congolais continue dans nzala. Et le changer tes bandas une pouvoir toujours quand na même système ils ont continué. Na poto lobby et le changer tes. Bon nous na tungisa ma. Mais mikonyos na paix. Na zaka na Kinshasa. Nazo mona makambo ebele za ko salema. Tokoma na président Chim. Tokoma wana. Tokoma wana président Chim. Merci na en tout cas balande diamant nos activités beaucoup tina kati émission et le kaliboso ba j'aime belé vraiment pour émission pour besoin information tout na mituna izo senga ba j'aime belé beaucoup ma commentaire wamba le temps bozo landa biso pour tozali lelo na président Chim pas ces ça là non bon moi moké pour la banga la zara sensible na santé ouais mundu ki kariza la rare pour wana mono zo bang sana bango ko tuna ba question to kende kaka vraiment makasi ko kipete ndenge yo moninga ouais d'accord na otala côté na vraiment na kota suka to retourna président Chim donc pour oyoka côté wana lisolo wana faut la démission na moi katikati na cette émission royer ba pour te retourner mais landana nous au biso tozo sola royer mamba somo ro expliquer biso peuple lelo ti lelo nde tozabo tozo mona Félix Tshisekedi et son gouvernement en mouvement diplomatique vers l'Angola tomoni vers Museveni mais bato belé lelo bazo balobi eza passe-temps peuple congolais motuna ezali. Qu'est-ce qui empêche Lelo, Félix Tshisekedi et son gouvernement d'attaquer militairement Kagame et Rwanda pour tosilisa nous surtout oyo toza komona situation ya est. Merci beaucoup maman Gisèle na mutuna na yo et que mutuna esalinga pasi tango lobi que peuple congolais dazo tuna kino dazo mona balai diplomatique et bazo qualifier ngo de passe-temps. Ouais. Ama esalinga pasi makasi yango moni kozanga koyeba ezali vraiment liwa. Maman Gisèle, moi je pense que dans le moment où mboka na biso ezali attaqué, agressé et puis tu identifié agresseur. Oh ezaki difficile. Il y a batu nyonso baleka ba identifier. Je pouvais penser quand même que le peuple congolais à l'unanimité. Pourquoi qu'on a derrière le président Félix pour tout récupérer dans nos boca parce que comment on est surtout dans poto balkanisation mais bato bazo bundisa biso po bazo ndambo mabele mais botiki nde kona bino o azo bundana o azo tia vie na en danger soi-disant a échoué mais maman Gisèle mais bato tiki ta bato nyonso tout balobaki ko pousser to kona Rwanda bien ngoma parce que les nazo mona na autre la reportage moko ya bana ba 10 11 ans na Ukraine bazo senga pesa mo mindu ki bakende ko bundisa Russie. Mais tu as l'amour patriotique. Il y a des aventuriers, il y a des gens qui comprendre qui pensent que ce moment où il y a des divergences. Non, des moments il y a unité. Mais peuple nous sommes unis. Mais tout le monde général comme mon corps. Na kati malaba général moko atelema lobi mutu no sa bima aza na eloko boye mundu ki likamuni to kende to bunde puis bana ya côté est ba telema ki bandi kende na Rwanda mais yemoko garant de la nation alobi lo côté na tongo na ngotomona muya ya bimi alobi général wana il faut ba interpeller parce que azobenga peuple congolais voilà siko ba congolais ba okebunda ndeni soki bango mo balingité. Maman Gisèle, na otuna nana ba congolais bande ko nanga ba congolais neti bo o to vanda na poto surtout o to vanda na France. Est-ce que un général en France avokiko na ko décréter guerre? Ah ce ba yini bazokota c'est pas ça ni pays muso yeko attaquer biso. Prérogative généralité. Mampinga azali wana pona ko boyoko na ko tempérer et puis tango ya azomema batu wana ba garde funini o ya zana ngona sima. Parce que, et puis il faut que les Congolais aient entre deux pays, il y a des normes à respecter. Tout ça, il faut que les Congolais aient. On va respecter, tu vas au Mabiso Kara. Bango, parce qu'il y a une rébellion. Oui. Rébellion, Bango, va soutenir les autres Bango. Claire. M23. Tout ça, c'est une suspicion. Mais rébellion, la République rwandaise, c'est deux choses différentes. Il y a pour engager un groupe, il y a bande qu'on a vu ça, SO, bazana souci, bazana kanda, ndenge, bakufa, beaucoup de ko livrer bango les soucis pas munguna. Non, maman, le problème à c'est pour nani nitilelo, ceux qui attaquent les athées. C'est parce que il faut d'abord d'abord content, il y a comme on a que lelo,
na bitumba o ndenge bandaka agression ndenge bandaka on a déjà un médiateur sur le plan diplomatique bayebi ça veut dire ce qui médiateur a comme ça veut dire que ba élément nyoso les réunis on a kolakisa que maintenant il y a moyen c'est que l'ONU après ça fait vers le président de la République et en beaucoup de agressé a déclenché guerre. Ce sont des étapes, ce sont des processus. Tout ça là un sentiment tout ça là un sentiment voilà pourquoi les gens qui ont évité ils allaient dans l'itoyi ya koyoka nga koyeko la koyeba makambo ndenge zalaka. Tout ça là na banguma te na ba imerte. Lelo oyo, il y a des situations où ils ont parce qu'il y a aussi le secret d'État, la secret de défense. Il y a des causes. Est-ce que vous avez dit que vous avez un embargo? Oui, le peuple congolais a dit que. Est-ce que vous avez dit depuis quand l'embargo est banda? Mais démarche. Est-ce que vous avez dit pourquoi l'embargo est sur la gâte? Madame Gisèle depuis plusieurs années, le Congo n'avait pas un plan de défense et sécurité. Mboka Mobimbeza qui n'a plan de défense et sécurité. C'est quoi écoute? Ministre de la Défense, que je salue, que je respecte, il y a moins de 5 mois, a mettre en place un plan de sécurité de défense. Où il faut permettre l'encadrement par rapport à voie sortir pour Mboka et que moyen de défense. Nazo kota na musino te mais nazo yebisa na bande ko ba comprendre que pourquoi ba ni nyosa ne fallait poser la président Félix Saya pour biloko na salema. Ça veut dire ça moto oyo azana vision oyo azomona musika et puis yebi comment est-ce que comme ma vision na piste pour azana vision président Chim depuis totuna motuna depuis azo sala ba démarche sur les voies diplomatiques nini déjà oyo et si to moni et en port biso. Au contraire, écoute, insécurité na c'est comme sous ma casse. Maman, ce qui n'a eu diplomatie à président et zong sinini diplomatie à président comme zong sanami solo namboka. Si beaucoup de plans. Tout ça au courant temps et bunga. Voilà. Zong sanami solo o et ngake za la ya Congo o za botika la Libanda. Si à cause de la diplomatie en président Mboka, nous misolo ne bandi ko zonga muke. Au lobby, les lobes à Trozo Maman Gisèle, aux alliés journalistes, il y a un invité au sein de Micro-Rebelle aux autres de Congo. À force, à Botika, à Napoto, aux autres qui ont l'habitude, à Mabé, à Bateau, à gesticuler, à Tongo Midi, pour qu'on a un micro, Oyo, voyage raté, Oyo, tout thème à Kamdeni, ne Salema. Donc, na Est, bande qu'on a vu, Koufa ya Mutumoko, ils n'ont pas si mingi pour le chef de l'État, c'est tout même pour la mission congolais. Mais, degré Oya, Koufa la Nengue Zalaki, n'a de l'élo. État de siège c'est très différent. Tony Ataruto wana te wana meminga na terrain mo eza très glissant. État de siège ebo te l'autre côté bana bazo de siège ezalaki te tolinga to kanga Kagame à flagrance te. Mais bokangi bo bokangi ba militaire na ye de comprendre que yem dozo financer c'est à cause de l'état de siège. Ce qui ezalaki te tolinga yebate état de siège et permettre que le loto pointer le régime à Kagame du doigt comme un agresseur. Mais tant que vous avez des Congolais, et puis vous comme ça, et puis na Congo kuna, bachela kabiso moi ilika bia bato makina na poto, ba comprendre ta moi vie mais bato bakoma mais ozomona kaka kwiti na kwiti. Nande ni po le ba mamboka. Tant bazomona mambo marché te ba lobeza kwiti. Bazolo bango na anglais nini? N'anglais que tout va mal. Mboka za bloqué. Yo bandi awa ozomela 8-6 mais ozolo tout va mal. Mais tout le makambo état de siège. Na émission que ce qui état de siège te de l'autre ngai toyeba nani ana. Mais bato baza sur place bazoboya. Bato baza kuna dia bato na est bazoboya babi état de bato bazokufa. Est-ce que vous avez une information mikolonio sur bato bazokufa? Na ko yebisa yo awa to na France. Soko la information ko ka ke mutumo fa kuna mutumo ça veut dire sécurité zéro. Non, nazoloba. Je ne dis pas que est pareil. Ah, il y a défense, il y a moyen tout, hein. Mais taux zéro, il y a sécurité exacte. Ndeto solano lelo lobby leki balobi babomi combien 13 personnes bakoufi donc baboma wana ezate ke muta kufi ta msuna mutu moko abetaki masasi kuna bazoboma bazokata bato bazoleka Maman Gisèle bazokata basi bazoleka to mona vidéo la guerre à l'est du pays na biso ya Congo nous qualifions d'une guerre asymétrique. Ça veut dire que guerre ozobundana mutu ozomonate
Mais tout le monde a déjà tout. Oh, ennemi a identifié. Ennemi a identifié. Oui. Parce que bon, oyo bazo sungaye, mais bazo favoriser ennemi wana zala. Ezaka bandeko na biso ba congolais. Ah. Bato bazo boma baninga o soko landi mingi ezaka congolais azo boma ndeko ne congolais. Pona intérêt. Na ndenge nini ezalo kwa ba guerre ba bande awa. Ngana kanga bande awa po marchandise na ngai kota kofele ebi makofele ozomona nazaka na supervisaka eloko moko boye ekotela ngambongo donc ngai il faut na s'accrocher na eloko po soki naza nango susu te ngana kolia sute donc omoni guerre ya ndenge wana mutu bozana na moi comme frère et na pourquoi c'est lui qui se déguise celui-là alors c'est une guerre très très difficile parce que ezali source nango ezali fondée sur matériel sur ba minerai donc yango eza guerre moko faut que ça lango avec tactique ya makasi technique ya makasi ezo senga diplomatie. Merci na yo peuple congolais ali toujours kolanda biso tozotuna kaka mituna epai na yo parce que bino boyebi mingi bino nde boza parti au pouvoir na mukola lelo yango sengeli koyeba ndenge nini mboka eza ko marché mais tokotuna tolandaki ndenge tomoni touti komona Jean-Marc Kabound a traité de tous les mots Félix Tshisekedi et ses proches ko qualifier yé de jouisseur ndenge toyoki Jean-Marc Kabound alobi Félix aza incompétent, un danger au sommet de l'État. Ça c'est grave au toyoki ndenge alobi. Pourquoi Jean-Marc Kabound Lelo a quitté Oezali UDPS et tire Félix au bout portant? Merci beaucoup. D'abord, on a rectifié. Jean-Marc a quitté UDPS. A quitté UDPS. D'accord. C'est la première fois dans l'histoire de UDPS. La première fois. Best clear mutuna UDPS. Ah, nan basala mutu. Donc le col a UDPS et bundela ramboka et bundela ba valeur. Bato ya UDPS ba comprendre que ndeko wana aza suna kati ba valeur oyo ya parti te oyo parti zo ponete aza wana pona ye abengana kiye tant ba bengani mutu wana za cuisine interne le mingi makambo alors ndeko na biso lelo il est aux abois bon ngana zokela ende mawa parce que oyebi le boko il est sayo akataka yango te nazo regretter mingi na comportement de Konabiso Jean-Marc Kabound mais ça reste un frère congolais mais là on a koyebisa ye azongisa esprit akanisa tout simplement parce que nakozala te mazomona ya mona mboka ezoke na libulu yango abimi agangi pepe congolais to mboka ezoke na libulu te tango babengani ye parce que l'air azalaki soki tobenganaki ye te alinga mona te ke mboka ezokende na libulu donc eza kaka bon na se venger na ndenge nanga na inventer na créer pour mokili monanga tout simplement mais au moins te ke makambo oyo Jean-Marc Kabound Lelo azoloba eza makambo kaka oyo une partie ya population pe lelo tant mosusu bakoma koloba sur votre pouvoir yango na lobi te tango moto alingi ko se venger aluka nini kaka makambo oyo aza koyoka alati yango ndeko na biso alati makambo wana tout simplement nga nazokele mawa parce que il faut yeba ke ndeko Gisèle nga naza mwana UDPS ndeko wana yaki na esprit mabe mpona koboma UDPS ah pour lelo aza esuda UDPS te yango wana ça fait azaki secrétaire général ça fait beaucoup d'années ayebi mutu lokola nga bato oyo baza na babwanya baza na valeur bato baza na idéologie ya Etienne Tshisekedi toza koluka ye te toza kolakisa ye ke nzela azokende ye moko akosuka nango ayebi toza koluka ye te parce que toza komona ke azokende mabe donc boyebaki déjà na musika oyebaki déjà na musika mwana soki azosakana azolinga osimba moto tika sika toza kotala ye mais totindela ye maloba leki kanisa esika uta kanisa kata mutu oyo azwa yo akomisi yo mutu boni de papa Tshisekedi Félix soko osaleli nga soko osaleli makambo papa wana azwelaki yo te makila papa ne koganga na nzoto na yo
et comme makila en kondo sphinx so ganga na nzoto de ko jama kabuni na sengi na ye assez omoni lelo azoloba ali makambo ebele mais heureusement na moni déjà Assemblée nationale basengi na procureur général a lancé réquisitoire parce que Jean-Marc Kabound il faut expliquer makambo azoloba devant instance ya mboka comme ça peuple akende ko éclairer peuple même après dans makambo ya zoloba awa lelo leur justice ezoya eza acharnement te mais lobby est comme acharnement non makambo wana baje wana tolingi yango sute soko osali eloko il faut bayoka yo baentendre yo soki bamoni ke eza na yango eloko te balibere yo soki bamoni ke eza na eloko il faut mpe bakanga yo so bamoni ke eza na eloko tomoni kutu awa kamere ezalaki na eloko kamere tomoni ya bino moko boteli biso procès na télévision tolala te 3 jours tozolanda procès juge yani akufa kuta kenda mais lelo kamere aza libanda abimi na ye Maman Gisèle Umba oyebi procédure judiciaire ezalaka o babengi yango procédure et tant que le ezali procédure ça veut dire ezali processus et processus il y a justice et ezalaka toujours na complexité na yango il faut que yoka yango pona ko juger mutu il faut kotala makambo tozo sala tozo kenango ndenge nini kamera zaki symbole ya état de droit Kamera salak m'a baissé pour la première fois d'ailleurs, pour la première fois, na bamboka et même bamboka civilisé, na monake est directeur à cabinet en fonction, la kangié, la côtier prison. Mazawa. Yango na le but. Tant qu'on kotaki, c'est que là qui. Justice est lundi. Moi j'ai maman disait ngapi na zaki étonné, il y a constaté que bandikono ba journaliste d'investigation et collègue Sabiso que ba terrain où il fallait ba construire ma maison préfabriquée. C'est là qui déjà et que bandamba ba matos c'est comment qui va matériel monsieur et kangama qui na banzela la preuve bazo menacer biso na mboka moko fi na Tanzanie ce qui l'état congolais a récupéré ba matériel on a té ba côté Congo donc tout ça ils ont fait sa brèche dans le pouvoir judiciaire le kola bango batali ba monique ba élément au bango bazala ki na ngoti oyo ba élément échappa ki bango liboso ba constater que ba élément nouveau yé et il est peut-être en faveur et en décovital. C'est ça aussi la beauté à justice. Mais oui, parce que tu vois ça pour président Chimbo promettait qu'il puisse la réalisation belé si les lots tous au monde a été pour promettre belé on a émission que ça fait combien d'années que je sentais maman disait ça là non moins il faut que Nazaki na 2019 bon quand même oui oui 2019 ça y a on a ma coalition FCC cash oui on n'est pas bazo ben na biso poto échou donc on a quitté membre qui ba na biso depuis gouvernement mi ba uti kishasa bazana ba warrior yé ça les osale maman na émission et le que ça ko mamboka ezalaki ke misolezaki na caisse à l'état biso to kuta ba net ba le wa bengi réserve de change to kuta on a 800 millions mais le c'est dépassé par 4 milliards budget aux comme à 5 milliards le c'est dépassé 10 milliards mais c'est avec mbongo wana nde ozomona lelo maman disait mbongo wana nde ozomona lelo ba fiche de paye ya ba fonctionnaire ba solde ya ba mampika tokina côté ba fonctionnaire sous les nazo ko ebisa yo fonctionnaire za 168 000 enseignants za 168 000 francs congolais moins de $100 il doit avoir plus de 400 000 francs congolais. Tout le bien même Kincha RDC moko tout le bien. RDC moko na website. Oh ba Holanda biso ba okoma ba commentaire ni bazana. Ba koma. Voilà. Oh ba uti Kinshasa na moins d'une semaine ba ebisa biso. Lelo oyo prime et gratuité. Oya ba enseignant baza ko la prime et gratuité et comme il a 1 million 2 millions plus de 2 millions 400 quelques mille ça veut dire plus de $1000 prime et gratuité pour un enseignant. Plus de $1000 mais président Chimto la télévision et la radio té ba doazola. Eza radio to moni mbongo nyo sezaki ko yiba maza okota na mabenga ya bato. Mbongo wana comme ozonga na caisse à l'état mbongo wana ne félicitations na musala mingi VPM. La fonction publique Jean-Pierre Liao. Ba mbongo nyonso bato nyonso ba yibi ba été mwana école ya IDPS. Toujours mon école à IDPS, mais
mais on ne pas yibi ba libanda mingi bazana bazo tambola na RDC ba mibi en cravate mingi ba donc to bandika na Vital Kamerhe nde to mone le libanda peuple congolais ti le lozo kamwa likambango bazo bima ba prison na oyebi soki bakangi yo so ba interpeller yo pour na likambo. Mais il faut procéder. Mais oui, il faut ça. Oui. Est-ce qu'on a les Congolais à procéder? Mais tu as une bakata qui est justice. Et quand les mots justice, c'est ça il appelle. Les alliés indépendants, tout ça là, il faut comme d'ailleurs indépendante makasi. Pour justice, il faut ça équitable. Il faut pas la droit, il faut pas trancher. Mais avec la minute de justice et ça quand na peuple congolais pour tout le monde bon côté là c'est zone na caisse. Je suis franc pour dire que les lots, moi je l'ai toujours dit, oyo ba futaka ba juge na biso eza ya moté. Maman Gisèle na zoko biso ke ngali na zoko ndiki ça na yebite soki mati soki na kosi. Oui. Ba to bazo landa ba yebi ba uti pe kini le kwa. Na ba institution minene ya justice greffier à 30 $, 60 000 francs. Ceux qui n'ont aussi les qui n'ont pas calé Mazolanda, à greffier. Et bateau bazali. Si quoi y a bisangai, de konangai, un greffier au azozoa 30 $. Ceux qui a commis devant un dossier mon quoi un million et que bah y lié 1 000 $ pour associer une pièce. Ceux qui moi né à Zobela. Oui à Rozoa oui. Voilà. Voilà pourquoi tu le oui, on pense beaucoup à l'obi. Qu'on s'espérait à ma satire autre que bimat, autre que silat. Tu peux ça y est, bah désiderata na bango. Mkonza mboka to sengaki inspection judiciaire, pouvoir judiciaire, inspection générale, inspection des finances, pouvoir judiciaire, inspection judiciaire, na cour des comptes. Ce qui biloko mine wana mkonza mboka ndenga la kaki yango na congrès na suka akoki ko mettre bien en place ko servir ba animateur nango. Maman, je te dis que Mboka wana justice Mboka ne kobonga yango moko. Donc il y a des difficultés et puis to kutaki baka munyosi zaki urgence na kati ya Congo. Domaine tout. Ata osimbi awa okuna babandi kulela. Oh simbi awa mais voilà malembe ils ont que na rééquilibrer ils ont que les plus importants il fallait que ça ait un moyen de financer le wana. On a chef de l'état martela ki mingi pour na ko silisa muyibi pour na ko mettre de côté ba anti-valeur. C'est tout un travail maman oyo lelo ndeko nangai misala oyo tango zobota za kwa bilanga. Tango be masango kokola. Okolia. Congolais les lots sont social, Monica qui social na yezaka kolia. Mais Congolais au bosani que mbongo za ko futela ngo minerva. Mbongo ne ko permettre yo lia. Mais totuna est-ce que bino moko boza fier ya les lots comme na état au mboke kominango pas des écoles, pas des hôpitaux. Biloko wana nyonso tout ezaki eloko liboso peuple congolais lukara ezate to loba ainsi de suite. Mais Président Chim, talana nous totuna yo moko lelo, omoni tongo zu accident na Congo, te bise bandeko bazela mwa kota suka totuna. Oyemba on a poto. Pona nini? Pokuna eloko malonge za kite, ba hôpital ya malonge zate, o ezaki ba ko soigner traitement bien. Ngo fa na nota musukuna. Pourquoi ozongimba on a poto se vos affaires ya pouvoir. Merci beaucoup maman Gisèle. Omoni tango mukonzi mboka. Oyo pe moi na poto, avandi na poto. Azobelela tongo midi pokwa. Couverture maladie universelle. Mais les Congolais belé bazo cholaye. C'est-à-dire, c'est-à-dire, mutuazo mona passe ya bandeko na ye. Ayebi ke pour mutuaza la bien, azala productif, il faut azala na moyen que ceux qui likama malade des yeux ba soigner. Nga moko na yebaki yango. Effectivement tango komelinga penser na nga liboso et qu'il y ait pas bandeko bazan avantage lokola ngate. Mais moi j'ai le gobo sur l'antique nga na fanda ka. Oui, tu es bien. Avantage, avantage pour peut-être Monique ngana bimina zonge pa nanga. J'ai ma carte vitale. Et moi je disais ngai na kemba na mboka potu awa na kota prison na mboka o pour na zaki na mukandati. Mais ce n'est pas pareil, biso de bio venir na poto pour te faire soigner. Mais il y a de toutes les questions. Quand les peuples congolais, j'ai compati. Oui, pour la saisir même pas. Na saisir même pas. Dans toutes les questions. Na kata qui on a question. Non. Na la tunique à question. Quand question par rapport à l'hôpital tout ça. Oui, on a vu. Na c'est ça ta question na merci pour ça Chim. Na tunique question simple. À quand les peuples congolais vers ces changements durant ces mandats de Félix Tshisekedi? Juste ça. Il y a un autre lobby
peuple congolais tokutaki président de la République alobaki c'est vrai tokutaki Congo mboka kufa ko babomaki yango président de la République na bao baso accompagner bazali ko ça l'effort mboka wana ezonga na état ya muto babandi déjà moi bazo ça le massage pour à retrouver paiement tozo longola mboka na kati ya libulu peuple congolais foyer ba kozana na patience parce que makanisi oya bien ya kolobaki non d'abord il faut lire motifo azana traitement ya bien nyonso wana d'abord mokilisama na lifa ba magizena tango mokonza mboka azolo bango tango azo marteler malgré ma condition difficile azo insister sur couverture maladie universelle alors ça la mo pour nan tona mois de juillet maman totika lika na 2023 soki tozotanga amateur ya moi tout ça wana ndo tozokende faux biso tolobi boye kaza na bipo manda na mezo sila manda zo sila kan président Chim manda na mezo sila yeba soki tolongoli mboka tutiango na rai ata manda na biso sila oza na fierté po oya koya sima na simo etika soki kombe totika na quelque temps po to ma 2023 nzambe oya yebi ndenge atie biso ndenge yebi ndenge azopesa biso makanisi po deuxième mandat bosa susu mais oh la main boza suna likanza ozana deuxième boki na deuxième mandat c'est comme mandat na biso mais ça tiré par rapport à makambo tozo sala nous avons beaucoup de bazo la dabiso da edi na image c'est la président Chimbie po question na otuna tambola kende na Congo omoni lelo ba masango to chaki na sema belé bando misamitu bato na Kinshasa comme que président comme ça là comme comment effectivement comme sénateur on a perdu 2 ans la coalition FCC ça pour ben biso na sima pour te jouer toye kokutana na auto bengi pandémie du siècle coronavirus vous avez toujours la raison maman disait mboka momo moki mobimbat bongo les raisons pour na biso mais bino no so ko ba santé boy bino no so bo travailler surtout tozo mona boko miki kitoko oui les aya nini c'est na bo sanité 2019 té non 21 biloko avant pouvoir même en 2016 ngana za mwana poto na moi je quand j'ai dit beau na té beau pour bien c'est pour te dire que tant le bibo il y a des gens des Congolais comme moi au bazo continuer ko accompagner le pouvoir sans contrepartie que tous les côté l'état congolais a opé sa biso vous avez le côté tous les côté nga na za na caméra bato ba yebi que ba futa nga na Kinshasa pa olanda ngata mais passion amour militantisme na ngai par rapport à idéologie oyo jeunesse na ngai na bande comme pour tous belé tous mettre au bénéfice ya mboka parce que ngai na vanda na mboka mais bana mboka ba bénéficier nini président Jimbo otsenyo so au bénéfice ya bana mboka mais totuna bana mboka po ana diaspora maman na lobi tous mo ande bazo tombokela bino bilanga stango zolona ya ozo banda yango il faut bana na kokata les incapacité kolona ezalaka pasi mais congolais les loka combattant bazo silika bino baza na réseau tant bazo telema makamnyo so Félix ça ils ont marché te na mboka ba ventiler bande kona biso na te de terroristes limbisanga te qualifier bango ba terroristes puis ba yebi et bino momsusu mais bino vous allez ba combattant bo bundeli mboka 37 ans bande kona biso ya busolo ba lingi kozala na résistance na ndenge ya bien baza d'accord. Que je respecte parce que nous, Tolingi, expression liberté, Moutou, a manifesté au Monique et Zosséru Mbokate. Tant qu'il y a un terroriste, c'était au Bassa pour comploter pour nous détruire Mboka. Mais banani. Au moins, il n'y a pas commis qu'on boule dans la Mikolo. C'est-à-dire, bah, au bout de l'année, bah, tu vas au bout de la Mboka, bino peut vous acquis parmi bas. Mais sauf que bino vous pouvoir vous changer. Comme arsenal, il y a des défenseurs rebelles. Mais moi, je ne savais pas que Bandeko va conspirer contre la République. Comment il va comme Fongo les abisso pour comprendre ma bol bati. Biso to tuni likambuka ya komba mukeke. Ba drapeau na biso. Ouais. L'ambassade de Belgique qui n'a pas avec un Congolais, toujours derrière un Congolais, un infiltré. Étranger et malawite. Bona a utilisé Congolais pour y Alia. Kagame, nani wana za sima wana susu. Ozomona. Bato ba kino kitsa drapeau, l'ambassade de Belgique eza Kagame. Ba combattant kino kitsa drapeau. Soit disant. Après, bazaki na financier na bango. O lelo ba komi ko benga ba komi ko finga
Mais ndeko wana qui devra aussi répondre parce qu'il a sévir trop. Vous êtes chez moi qui n'a besoin de Laurent Sokoko, c'est ça? Il faut répondre à ça, le besoin de naïe. Et l'élo, quand on dit qui tue par l'épée, périt par l'épée. Il y a Kanisa qui est à commis le coso monté ma bene na suka. Mais tala nenge rattrapé. Boli va profiter na sima il y a le mamusu. Akendaki na Portugal pour négocier financement pour baya convaincre, pour détruire province civile à Kinshasa. De bondi makamba olo bana. Et ça qui a conduit, et ça vérité c'est vérifié, ça vérifiable. Il y a un écoqué qui s'appelle comme ça congolais. Au moins ni tant que commis na projet, ba commis na projet où ils ont collé plus de 200 millions. Alors le col moni zoba à comprendre que ben nga qui va dribbler ndeye ko fungola biso tant que fungole miso tu ko mona ke makamboza solo. Mais bino vous a parti pour oui et là pardon partir ba te bino vous en pouvoir ndenge ni boke ko yeba na mutuana po ye mutaye bisa bino makamone soto za ki vrai boye bi on de bosanga na ye lelo pour combattre combat au moni ba révélation bango moko ba leur ba na ba révélation nous sommes l'état er moko ah bango ba ya ki faire bino mais tout moni ba oyo kanisi ba olekina ndenge tozoleka ko aventure non oh bango moko ba to vanda be pona bango moko ba lobi makamona bango étiquette biso tant que pousser raisonnement tu vas comprendre effectivement oui les alliés puis c'est moko très sérieux vous avez mon mutazo linga songi sana musique na lobi na zo ya obeta na ba concert na bino bozo na tangu ya zako ya makamba lobi azaki ko ya contre musique bazo musique en otage le corps parce que vous avez que musique ndé élément qui permettre bango ba ça la salle besoin na bango. Or musique on effectivement et que zonga awa sa mutuana bozongi sango awa sa mutuana parce que yem tozaki conspirateur na makambwana le corps a écarté hier alingia le gouvernement non ça ne sera pas avec lui. Maintenant je vais mettre en garde bande ko na biso ba congolais au bazalia qui se disent des résistants et belé bozawana bo éviter bazo utiliser bino ba kombo na bino zokota bisika o bino bozo gagner te o ba mona ki ke ba kosa ki bango ba pese bango ba miette lelo ba komi kolela lela. Effectivement, nous sommes partis. Nous avons fait une publicité parce qu'il y a des investigations très sérieuses. Ils ont salé par rapport à Batouana. Les autres, ils ont Makamba Rwanda. Mais il y a des points au Bomba. Il y a pas Bomba combat. Oh, bien peu aux agues na carte. Bande ko na biso to yamba pe. Oui. Bande ko na biso bangolais to yamba. Biso pe ba yamba so na mboka oyo. Toza pour nous conspirer pour nous mboka ote bande ko na biso ba Congo ba bangolais auto yamba on na Congo ba bibenga ka ba zombo te mais quand ils arrivent ici ba zombo benga ba zombo bazo ko entraîner ko nduire pe bande ko na biso ba congolais na bere yom tozo sala combat résistance sala na ekenge makasi parce que ozo risquer gros la liste est là petit nanga l'a dit parce que ça leki nanga na moni kombo na yo est-ce que ba si ba contacta yo. Donc yo na bande ko no bosaka na bango o bo donc ba pesi bino liste za ba kombo ba ça bisa yo maman Gisèle tout qui ne malembe et qui hors de faisons na mboka parce que ba spectacle tout le monde na ba gare du Nord pour un pays pour une population c'est désolant. Mais bino mo bolobi ba to so ba sanga na bazala uni pona ko soutenir pona mboka na biso to bima makambe tant bozo kota na kati ba makambo des soucis to kota te président de la République lilobanais demande na ya liboso adressa qui avait pas bande kona libanda nazi bokonzi bande konanga boya ezaki n'esprit nini ko sangana après moi baluka ki abeng bamba ba kombo belé ba combattant ba boye par rapport à comportement na bango par rapport ya ba autres doit découvrir lelo et j'ai confirmé mutu moka bimia le bili kambondi mia mo confirmer je ngana ce qu'on a vanda kana bango wana bengi ba combattre parce que cause na bango za noble c'est qui pour des raisons escroquerie pour des raisons ya business mais escroquer nani pour bazaper até mais biso to tuna ka bato bino ko bazai parmi bango bozinde beaucoup yo bazali ko embarquer ko azaka mingi na poto mais normalement au nom il y a soit disant balkanisation les non na autre koloba awa bazo menacer mboka wapi bango mais bi Félix azam moko ya kati ya ba combattant aza diaspora aza combattant oui oh papa Tshisekedi abaki comme sous bazali ba résistant batikala ko ndima papa Tshisekedi te motu vivant ba kino mela cercueil ba yaki pa na biso comme c'est des bateaux bazoluka place à kolela
En 2010 pour 2011, le président Tshisekedi Aboleka va soutenir, va se retrouver. Ça la combat pour se retrouver. On fait un combat. Ah, les lobbies n'ont pouvoir, mais Boubalou Keli Lelo, bateau va bouler, mais bino mon peu aux aki, va bouler l'imboka. Tozaka na pouvoir, tozo c'est lango pour se retrouver. Tozo c'est lango pour tolingi. Tobalu Keli bango te poto kabana na bango depuis. Tozala kawa. Biso na bango tozala suna bango te. Poto mona banzela na bango za lokoso. Bayamba batu nyonso oyo balelaka bakomba barama tungulu pe à leurs âmes. Mais bayamba batu bamuzitu bayamba donc bamususu kutu bon voilà ça tous on a pas non mais moi ce que je dis je les mets en garde aux alines de Congolais fais gaffe na ndenge zo tambolela. Tawana ya ba bêtise et ça révolu parce que un peuple doit être respecté et le frère peuple il faut les caper par au peuple azosala. Héritage de Bazola qui s'en a banné dans la biso, parce que Bango, la plupart maman, Baza a perdu. Alors, il faut Baza là, c'est vrai. Baza perdu, mais voilà. Dans la zone que la banque m'a pour Mikolo, bah comme il est. Dans ce bel roman qu'on yuzo condamné na combat izani. Le Koso na Bango, combat bah c'est la mort pour la Koso, surtout ceux qui le Koso les ont permettre, ils ont considéré contre Mboka na yo, yozo soit disant pour le béla. 200 millions na ceux qui Baza qui en mais non, les 200 euros ah mais voilà, il y a un lobby, tu recomptes un jour tu crois, mais tu as un message, bayoki. 200 millions et mina monoko nangate, et mina monoko président Félix et mina monoko bénéficiaire nango. Mutumo ba vaina na Angola kuna le bina ozongisa musique na poto, nazo sala boye, nazo sala ki na Angola, il y a un homme de côté le guider combat. Combattre batu moko azali na combat nyoso ah mais ba combattre na yambi bango belé abayebi kuta yete bayoka kombo na ye ka pa mutu moko ba yebite bandoka parce que batu nyoso wana baleka soki batu wana o mutu na zotinda baleki babengi batu wana alors yango nazo kebisa bandeko wana bino boyebi na bino te bazo ko entraîner bino ba entraîner bino bosala keba mutuana o lobi lelo bozo minimiser ka vandi na Angola mais kaka ye wana zaika na Angola ye mutaza ko téléguider bango ah obi ke makambo yo peuple congolais zolanda de partout esika bazolanda bazoyoka je suis trop sérieux oui ah ben makambo eza mboka je suis trop sérieux maman Gisèle pour la makambo kana zokanisa kibo toza la combat ndenge moko pona mboka yango monaki tozo sala ngo tozo en tout cas tozo kasa na bibino pe ozaki na bango parce que bino pe ondo sala ngo ta kwa Kabila lelo voilà tunangai tant vous avez une opposition tozaki awa so moninga na ke côté la Congolais moko mettons Kabila zaki bondo télémé ah non ah au télémé voilà c'est pour dire que différence ya combat faisait la idéologique et idéologie il faut koyeba mais biso mutalo bibino bondima na bino mutu neti mutu moko abimi alobi aza na Congo kuna ngam na sara boye na komba bondimi na bino mutu moso pa abimi ngam na sara boye na bakombata bondima na bino mutu wana oyo lobi aza na Angola tango baza ko lobi tuzo ko mona kane ngape na zaki na appréhension lokola yote comment mutu moko aza na kuna et ya sala mais effectivement mutu wana ndi aza ko tindela mo moyen adobino bwana ba preuve tout ça bomonia mais maman nazo yango nazo kebisa bande mais surtout nazo ngeli petit nangala dison ozali kinanga na kebisio kebisa pe bande kuna yo oyo bozana esprit na idée à sala combat na bino ya bien et ba oyo bazali pardon yepe par hasard parmi ba kombo azali parmi ba kombo na mais na yebi que petit nanga ayebi na ni de près ni de loin ba kombo na ah na yebi yango parce que na yebi bonsoir yebi tende ni kombo ne se retrouve ah voilà donc c'est que ba kosi pe ba musu po moni ba kombo na kati effectivement mais si ko muta kosi pourquoi yozo ba ki faut ko landela makamba lo bato oyo bazokende mpo baapuye bazwa financement wana il fallait balakisa ke toza ebele de babakisi bakombo baninga alors faites attention mes frères je vous aime combat na bino eza noble parce que mutu nyonso oyo azolobela mboka oyo azokanisa mboka moi je l'appuie okozala mpe na ndenge ya koboma na boyeka loka bakombata baza te mwana tuna question eza te mpona ena to eloni elakisi ke liste oyo balakisi bino bomoni elakisi ke eza liste a vrai po mutu mo bakokoma nga mpe nakovana na ndako nakomi bakomba bato nalobi ke tokendaki place ezali na lien na bafinancement wana merci président Chim ezalaki avance mpe bazwaki
Ah, makambo niveau comme libana. Bango moko ba. Retourna bango ka ndenge. Avance bazwaki. Ponga na tuna kanyoso lelo toyoke pa noto komisa to tuna. Bazwaki et utina minokolama. Ce sont des aveux. Bon loko tangi ba kombo te na vite to tuna nani mais to retourna bango kaka. Ce sont des aveux na boye ko tanga ba komona eka ko sapona bolingo na sala ngwa faire bande kona. Pas la plupart. Merci. Merci. Congolais que nous devons protéger parce que ce sont des personnes vulnérables dans la plupart. Merci na président Chim et puis tozo ki na biso pona tango ezali tango na moni ba commentaire bande ko bazokoma ebele otanga tango monsieur aussi là. Kasi to ba na to bise bande ko ba vanga te na suka to tuna. Nini pende ko me ki na liboko na Congo ko te be ba tuninga. Vraiment même ngamo na banga ki na wi. Bazo tindela nga na WhatsApp. Tozo sala combat na biso noble. Idéologie la bomaka yango te. Netinga yi mukolo papa Etienne akufa. Ngana yiba beti président Chim na kindi makasi. Na yoga idéologie ya papa Etienne tango papa Etienne akufi na vanda milelo papa Etienne azate. Ba Tshisekedi basé belé oyo bazali ma idéologie oya ye. Donc combat ezala idéologique ezala physique te. Et on a le bien à relever la montée pour soldats ceux qui va bêter l'issassi, on va expliquer que ils ont un contexte boyé, ceux qui l'issassi ne s'est bimi. Ah donc bah tindeli bah tu continues là. Malgré bon nous réussi biso mais tout tika na ngoka poste. Accident et comme linga na Kinshasa, Dieu merci. Obiki. Na bimi bah salinga opération. Ah mais bah ça quand même opération. Mundela a confirmé que l'équipe bien, dans la séance de rééducation. Dieu merci. Comme ça, quand on a eu qui moi bien le lot, on a vu que l'air n'a pas pas si mais pour moi c'est le Congo. Ça c'est ça quand même. C'est ça va. Pour moi c'est le Congo. T'es mais l'essentiel santé ça bien. Malgré au bon. Non, à Kinshasa il y a aussi des médecins, des bons, des orthopédistes et tout, mais psychologiquement j'ai ma famille ici. Na ba condition ala ki pe na za la pembeni ya famille po mutakola tsanga te lamba azaka mutakola pembeni mama aza voilà pourquoi donc ça qui mingi nde yango on a remercier maman Inès Chimba to pese vraiment bambote belé abatela ko mala belé akoloba ezati maman Inès batela papa batela président Chimala mala mbote zo mona ndenge nazo komisa ya nayo vraiment oh vraiment la moni en tout cas so ça bazo kumisa boye la télé parce que ce qui est zabongo c'est mingi oui ndena kenda quand même Kinshasa vraiment ce sont des risques maman disait ceux qui nakufaki te okoro tana ekoti là-bas na ngai maya non non ekoti te mais le quoi bana me parti au pouvoir likambute loko za président Chim et nga ya nango ka mais tozane na besoin na yo moko to na besoin kufa na mingi te merci wana ezali ba accessoire le combat continue en tout cas le combat continue courage toujours combat ezali à violence te combat ya bien il faut c'est toute une pédagogie tout bon mi c'est une rubrique pédagogique pour na côté ya bande ko na biso ba congolais voilà pourquoi makamsusu moi to silika na ngweza te tozo limemango na ndenge ya lité. Vraiment na bandi et yo qui puis to ebi ke mamba nzoto za rappela moi mingi malam mingi te quand ndenge président Chimalobi mingi ezali mboka bien que oui tango za combattant il faut epapé comme ilengela par rapport à nzoto oyezamba liboso te ozwa déjà mambo belé mais on est la moyenne moi makasi maman Gisèle oui tokutani nous autres continuer kobunda na yo na sepel en tout cas ba o nyoso ba bengi ngai nzamba bénir bino mais c'est normal que to benga na se senta ki fier ba nombre ba coup de fil ba nombre ba compensation na so za bien abattu ça et l'équipe tout les autres là qui ça quand même que batu komi kitizana batu bazalaka fier na onga na zo sala vana ngeko za la muke mais ça implique par rapport mais oui que ba combattre bele ba benga même pour na yo c'est vrai malgré vos ba divergence vraiment oui oui mingi ba qui passe ouais les frères congolais yango moniteur bazo ko entraîner ba congolais na makambo eza ya bango te zo sala nga passe wana ezo engagé pour mtolobia on ponga na moni na ngate liste ngo bombe na zo ka liste mais banani voilà à un certain moment moni mundele makambo mingi ezala awa échanger pour na nini bosali lelo lobby mondial avec la solution mais nazo lingate solution n'est comme néfaste pour na bande ko nga ba congolais parce que bazwa kinzela mabé
Mais président Chima va to chiter to comme pena suka voilà likambute mbasima tota ande santé zo kende to rozanga te ko tuna su to likolo babwe na likambo eleki na kati ya RDC journée les 30 tu comprends ibinote président Chima comment boko sala mukolo munene ndengwana tota rabe concert biso to ndo tout monde ata ba défilé makambo zo le kabola ki biso ta mama mboka mais botier concert journée wane le merci beaucoup maman ouais na mwaka kalombango merci beaucoup oyebi tozana état de siège oyebi tozana lelo mais effectif ya ba mampinga baza penza ya kokokana te na front parce que oyebi sanga le 30 juin il fallait ko bengisa ba mampinga wana ba ya ba défilé le 30 juin bandeko na biso oyo bakabwana parce que moni kokabwana pe ya bandeko wana bien que pour lelo moi je ne suis pas d'assir à 100% la réconciliation na bango pour ceux qui mbongo ezala kité na ba sangana te mais le kola makambo mbongo ezali je doute mais au moins ce que j'ai retenu c'est que bazu quand même conscience ya komona ma benino basala yango moni tozo biso zona pona kopone unité et jour wana ceux qui biso tout le monde qui a opportun, il fallait encourager Yango. C'est parce que tout le monde qui est un symbole et une unité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin que les Congolais s'unissent. Parce que les lots, tout ça distrait. Bazo distraire biso, bazo kabola biso, mais bazo kabaye la biso, pour minimum pour pas botter la biso, oh ya biso. Alors mon colonna symbole nango, c'était juste dans la symbolique pour faire voir que les Congolais peuvent être unis. Pourquoi? Parce que mon aki que nakati ya lingomba wana et sandisi ba tini ba sensibilité nyonso ya mboka na biso. Ba Swahili, Baluba, Bangala, ba Congo, ba nyonso bazana kati. Et c'est nous wana ndenge basangani ndeto senga lelo, c'était ça symbole il y a le 30 juin. Donc 30 juin, il y a toujours un symbole il faut qu'on exprimer. C'était là, il fallait que jour on a pour appuyer sur base ya concert. Merci na notre retour na ba question ko to bombika na base ma proposer ti ma pesa attention pe ba question belé mais na bombi en likambuté peuple congolais okati ba esenga ba question ko aussi là na diamant no active ba question ici là te tozana ngo ba liste mobima mais sauf que to lingara ba toise information ba la émission bien que ba toata l'émission ba lembi bazo katanda ndambo esenga muta vanda yango to sala ramo ba tango mais diamant no active zanda kuno a to ba reza bino nyonso tout esengeli koya na tango nyonso tout za information ba congolais bazaka wana surtout na profiter na bandeko yo tango za na besoin de l'émission mail na biso za wana penza na bi ke mingi bozo koma oza biso kutana président Chim numéro ne to éviter to ko tia soki pe na se soki pe to éviter soki tozali wana biso tozali wana pona tozala to ba question ele ke belé ba question problème te bandeko ba komi pe belé au moni soko za na makambo ko luka ozana mitune belé te po biso za ko luka te eza quotidien eza obi poni na ba question ele ke belé yango na bombi na ngaka tant bokei na biso eza mituna ko luka te président Chim bokei biso to mona ki Félix Tangazolo ba yimo kwa lobi bien que ba Rwandais bazana Paul Kagame azana sima ba M23 mais to kamwe tanga ke atindi batuna na obakina na Uganda makambo changer langage na bango changer comme que ba étranger nde bazali ko bundisa biso nyoso neza ba question te langage etikali ko changer langage changer to zongela langage etikali ko changer te lelo oyo Rwanda bande za la condamner partout na ba Amérique a condamné Rwanda Belgique a condamné Rwanda c'est la vérité oui to moni Belgique a aussi la communauté internationale a kota makamba to yebi investigation toujours likambute pesa ba congolais ya motuye na auto tunyote o balandi pona lelo po ba kese silité encourager la dosenga na ba congolais unité c'est dans l'unité ndeto pour sauver mboka na biso dans l'unité ndemboka na biso ko avancer totika ba guerre inutile bazo bundisa biso na bato moko pamba po bango balia na place na biso malgré bato ba bundisa bino bo benga ba frère na bino mais likambo ba bundisa biso kaka terme diplomatique un pays voisin habitants na bango ce sont nos frères parce que nous sommes obligés de vivre na bango et puis il faut naïbisayo bato bazo comprendre pourquoi nous appelons des Rwandais nos frères quand ça na Gisenyi tellement na frontière à Gisenyi na Tongo mona geza pembeni plus de 70% ya bato bazo katsa bakinde koluka vie ce sont des Congolais ba na Rwanda
20 à 30% ya Rwandais nde bazoya na mboka na biso. Mais tant que moto bato bazo vivre sima ya mboka bazo kende kosala ba faire bato bazo kutana na bango kuna. Ce sont leurs frères. Mais déjà na moni mystère na bino datiki ka bo ya chimi to aussi ça été ake kuna na Uganda ake ko loba kuna keo ce qui Kagame était to zo Kimi te Kagame ndaza na pardon Kagame j'ai dit Kagame nani Museveni aza solution au moins que la question ça qui belé na bombi to bombi voilà merci Basima si comme belé l'armateur na moni musalo zo sala na Kinshasa pour innover Massoua avec apport et fibre optique parce que noyade est comme qui est belé Massoua pour Panzana avec système noyau en tout cas je te félicite les autres systèmes congolais belé au lelo surtout ba jeune na moniba na biso lelo va comme s'intéresser na mboka en tout cas les gars venez au pays ce pays là c'est le pays de vos ancêtres venez vous investir ce pays a besoin de vous donc la paix va congolais on va na biso et puis bon maman Gisèle merci. Bon, continuez dans le combat pour ça là. Nous en sommes reconnaissants pour tout bandi les lots. Tout bandi les lots, malgré ton besoin de pouvoir, biso. Tu vas ni tout à la musique à Congolais, bah on y a tes mains. Tu bombi kaka. Ngai oyo obino boyebi na qualité na ngai on a ebi na zoebi sayo awa devant caméra que l'État congolais a sangata 1 cm. Mais aux monde là mais bah on bazo CP. Merci les Camboutais. Bilanga na biso to kwa sima ngo jusqu'au fond parce que tango bilanga le ko bimisa bambuma biso pe na babe et ko bimisa mbuma simo etikali to kota 2023 Bikambute makambo yo problème les bato so bazoka so boyena pouvoir li gablo na bino non ezali mboka ba congolais mais bon ba 18 de ba mbongo ebele nani basi ba mbongo oh yemo ko tu président de la république a tambo mikono surtout ba vacances mais à très bientôt à très bientôt moni na tike na question na toke na mbalasima merci na balandine surtout au bolandi biso na kati émission ba question silité mais to bomba ndambo pona président chim numéro de téléphone na ezawana o ezo défilé o alinko tuna question o bengié vraiment à kozanga te ko répondre bien malgré ça na moi ko bopé mi muké abazo bunda toujours bo benga et dis nos images merci à ma caméra to kutani à très bientôt je vous dis bye kingangunia suayeteo parce que nzoto na ye pete lokola malemba kolina na ya diama Gisèle Umba kolina. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.